Mboka mokengeli koi. Mboka mokengeli. Mikolo tosekalaki na mosano ya mboka Kongo ekoki. Tofungwani misolelo. Tomoni bozoma nyonso tosali. Tobongisa Kongo akani. Ebongi tosala. Moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo, mpembe ya nzoku. Kongo ya bwanya, kasa ya mbila. Kongo ya makasi, moto ya nkoi. Kongo, mokomona pamba, Ya solo Congo, tokomona pamba ya solo, on néglige le Congo, tozoko néglige Congo, mboka wankoko batike na biso. Mboka kitoko mboka bomengo lokola Congo, mais tozali ko négliger yango po ete biso moko tozangi ce qu'on appelle la connaissance. Par manque ya connaissance, comme on voit que ozangi connaissance, elle kola liwa ya ndambo. Yango te bandeko bana some kolo Congo tobele la kana lokati ya lolaka mvuluzi kimbangu. Oyo télévision na bino oyo totiela na discussion na bino eke tomeka kokundola biso na bino bosolo ba oyo nyonso ezali koleka na oyo ekolo Congo na ekolo Congo ya solo eke tokomi na turbulence oyo monaka ke soki boza na kati ya avion balobi ke non serrez vos ceintures tokoti na kati ya zone ya turbulence. C'est vrai que il y a beaucoup de choses qui se passent. Ebele ezali koleka na bele kolo Congo mingi bazali koluka bayeba bosolo ngo ezoko bomba na wapi bosolo ya nini ya oyo manso mazali koyato mazali koleka na mabele kolo Congo na bosolo yango tango tolobaka ke bosolo oyo ezali ko bomba na mabele kolo Congo na sima bosolo to komona présence ya Nzambe aza koloba nini Nzambe aza kolobela biso à travers basaleli bayi. Est-ce que tout comme on appelle la carte école au Congo, c'est comme Basaleli, Bazali et Belé. Comme si Bazali et Belé. Mais tout comme on a que ça ne bouge pas, ça ne change pas. Tout le gâteau va biso na bino, c'est pour ça que tu as autant savoir. Toko yamba po na bino lelo ndekomoko oyo azali mosaleli ya Nzambe. Toluka toyeba toyambi ya solo basaleli ya Nzambe ebele na chaîne na biso oyo na kanisi mwato tanga bakomona bango zate ba mingi baya na kombo ya Nzambe na chaîne na biso bino nde bojijaka ngai te bino nde bojije aza mosaleli ya Nzambe ya solo aza maloba aza kolobeza ya solo euti na Nzambe tote poto yoki ba prophétie ebele ba prophétie ebele bimi na kombo ya Nzambe Nzambe alobaki fin du monde Nzambe alobi mokile sili moka ina dernière minute wa biso nini Nzambe alobi to pokola mafuta na barido to pokola huile d'olive na barido to taba bougie to sala bo sinote date ya le soki le 11 soki le 8 soki leki ekozala mobulu bandeko ope balandaki na buzoba balandaki bachaki pe ba bougie ba pelisaki mais ezalaki ya sorote. Alors ngape bokolo wa musuba okondane ngai papa sayela ndenge nini moto alingaki na albaki na alingako yela biso bosolo yo boyaki ye aleka ya solo eza chaîne na bino eza chaîne na ngati eza chaîne ya mvuluzi kimbangu eza chaîne na mama kipa vita eza chaîne oyo ya Nzambe ya Congo a Congo mungali mvidi mukulu Mungu baba Nzambe oyo bankoko na biso babaneko croire na ye le vrai Nzambe Nzapa Nzakumba a Congo mungali vili mukulu Mungu baba Mungu wa milele Nzambi gaungo tata Nzambe apungu tolendo bakomona nyuso bango bengo bele moto moko Nzambe na bakombo wana ezalaki puissant na tango babenge na Équateur babenge kombo wana na bandundu babenge na kombo wana bazako mona ke mekamu isi to vima makamu isi yango to mona elimwa makamu isi ya Nzambe elimwa pona nini poete to bunga kinzela tobunga kolana Nzambe ya solo tolani Nzambe ba peuple d'homme tolani Nzambe ba dieu de Baal et voilà tokomi telingano mais tozo zonga muke kozonga koyoka nini tozali kolanda poete to kotsa bino na oyo puissance divine ya Nzambe ya solo Nzambe na biso tobelelaka Nzapa Nzakomba na kombo tobelelaka tout le temps oyo ya tinda na kati ekolo Congo pa batela na kombo ya mvuluzi kimbangu mama kipamvita wana toyebi yango ke elonga ezali po ete bango bazali bakengeli yango lelo toyeko benga mosaleli ya Nzambe moko azalaka na Suède
alobi ke papa nazali na message oyo nzambe atindi nalobela bana baye message oyo recommandation oyo nzambe atindi nalobela bana baye volonté ya nzambe eza nini et alors abakisi ezali recommandation absolue que nous devons tous écouter et suivre cela à la lettre. Ah, ebangisi nga ngalobi ya solo papa lobi ya solo papa ngai nazana message oyo nzambe nalobi te nakobomba te epa na nga moko na ningi bino nyonso boyoka message yango eza nini. Alors kombo ya papa yango abengi na kombo ya prophète Jean-Luc Kamani. Jean-Luc Kamani azalaka na kati ya Suède bate bele bayebi ye na kati ya Suède ke azali prophète monene na kati ya Suède azwi ba révélation ya nzambe alobi to passer message to landa ye attentivement to yeba message yango euti wapi to zala na to ya koyoka et na kanisi na kati na biso oyo zala chaîne batama yele mais tune kozala bandeko oyo nyonso olinga tuna motuna to boy ko finga parce que ezali comme na nzambe mutalobi to yoka ye attentivement tikala to bana ko pesa mbote na papa na biso oyo to ko benga na kombo ya Kamani papa Kamani prophète Kamani losako epai na yo esika ozali na kati ya Suède. Losako papa nzambe apambola yo bisika to ozali papa. Ya solo papa Kamani na kati ya Suède nzambe ya solo alobaka à travers basaleli baye. Nzambe alobaka à travers biso batamukili. Boko mona nzambe te atelema abimisa moto na kati ya mapata aloba nga nzambe na kanise mokolo boko mona abimisi motu na mapata alobi nga nzambe esika okozala kokwea kao okozika po aza très puissant okomona ete mais tokomona ye à travers biloko yakela lokola moi lokola sanza lokola mupepe za koningisa banzete bozo mupepe za koningisa banzete nzete za koningana yango mupepe bozo mona ngote. Ça c'est la puissance divine ya nzambe esengami ezala ndenge wana papa na biso Kamani lo sako comme tout ko pesa yo ya solo papa Kamani biso to yamba prophète ebele et to komona kelelo na kati ko le Congo plus de 95% que des faux prophètes, que des faux pasteurs, des aventuriers, des escrocs. Bato bazak batsalama wana bakene ko zoma ji na Inde, bakene ko zoma ji na Chine, bakene ko zoma ji ba marabout ba partout à gauche à droite et voilà Congo tikalissima. Yo zo faire partie la bato wana toté. Merci papa qu'est-ce qu'il y a pour ça pour cette avoli misibuke en fait toyebi que ezana adage moko yeso apesa na kata Bible lobby mutu moko azaki na elanga na ye na kata elanga wana achaki mbuma kitoko mena mutu mabe aye kokota achepe mbuma mabe yesu ye moko apesi lisesa lobby mais pour protéger mbuma ya kitoko wana butika ya malamu na ya mabe kola ensemble mais mokolo elanga ye moko mokola koya akobimisa akosepare ya kitoko pe ya malamu mais aye pe koloba na biso apesi suli lisesa lobi tokoyeba bango na misala na bango na maloba te na misala ya moko na moko nde kotinda tokoyeba bango. Alors est-ce que nga nazali vrai prophète to nazali faux prophète? Balobi, on reconnaît un prophète lorsque accomplissement ya biloko azoloba ezosalema to ezomonana. Balobi pe on reconnaît un serviteur de Dieu na ezaleli na ye to na misala bana kanisi na bato mibale misatu oyo peut-être basi bazwa ngolu ya kolanda Jean-Luc Kamani oyo mpe bayoka ngai to balandanaka na ngai bakoki kotémoigne ke na esika na ngona banda kotémoigne naloba nga nde prophète numéro 1 nga nde prophète des nations nga nde prophète international nga nde prophète interdimensionnel nga nde mosali ya nzambe le plus parfait. Non, aza kaka moko parmi basali ya nzambe oyo na ye na kombo na ngai te na kombo ya oyo apesaka na mosala oyo ezali nzambe oyo atininga liboso na biso nyonso yango nde na kokolo matondo ebongo mpo bayeba yo ya solo ke bato bazwa référence okoko se présenter kombo na yo nani ovandi wapi église na yo nini oyo ozali nango epuis obanda oyo yeli biso ko message olobi eza message ya nzambe banda nani ko se présenter bandeko bayoka yo ozali nani outi wapi obanda mosala yango quand? Ok.
Merci papa Nangani. Na Congo na bengami Jean-Luc Kamani, azali congolais, ya démocratique ya Congo, nazali originaire na partagé des provinces, nazali na une partie à Kasai et na une partie à province à Nord Kivu, c'est-à-dire comme par la mission Toza patriarcat, donc naza Muluba ya Kasai oriental, et nafanda Kanambuka Suède. Et de l'autre côté, ministère Nangaï, pour le moment, nous avons un ministère, mais nous avons retrouvé dans les tournois, nous avons parlé dans les communautés, tout ça, là, et nous avons un Zambé, Nabandi Yango, le loté. Nous avons plus de 20 ans, il y a vie chrétienne, et tout le plus de 25 ans, il y a vie chrétienne, mais plus de 20 ans, il y a ministère. Il y a dans Moussala Nzambé, mais au moins 17 ans, 18 ans, Chikoyo. Un ministère prophétique. En Suède, nous avons œuvré un ministère, c'est-à-dire, nous avons œuvré dans Moussala, branche, il y a Moussala, il y a Vision, on a appelé à part, et nous avons dit que nous avons vanité, de temps en temps, nous avons échangé dans Bandeko. Mais plus pour nous besoin, nous avons besoin de la chaîne YouTube, et nous avons la vérité, nous avons besoin de faire la news. Alors, quel est le ministère pour nous avons un ministère, on a appelé Nzamba pesinga ministère prophétique pe na kati ya branche ya ba prophète Nzamba benginga lokola Samuel na kati ya pour ya roi yango au début batumisho bazako yimba bazako lo bananga est-ce que prophète jani kozaka politicien to nini pona nini yo lobela kaka ba politicien yo lobela ba économie yo lobela ba mboka yo lobaka te pona makambo mabala to makambo ba buina wite et na kati ya ba branche ya ba prophète chokotali oyebi yango kokuta Nzambe abengaki oyo abengi Daniel atie pembeni ya mokonzi tel abengi Jean amemi na kati ya Patmos abengi Samson amemi ekoto oyo abengi Samuel amemi na kati ya département oyo epe ngai Nzambe azoutilize nga plus lokola lokola Samuel na kati ya kuri ya roi, c'est-à-dire nazali prophète oyo lisu na yeza plus na mboka na bakambi pe na bakonzi pona kozongisa bango na nzela pe kopesa bango malako ya Nzambe. Voilà. Alors, tolingi toyeba pourquoi vous vous référez toujours au prophète oyo ba Congo ya mindele totikala koyoka teke prophète moko ou a pasteur moko ya congolais ou ya africain ozo se référer na bakombo ya ba prophète oyo Nzambe asalaki na ba mabele ya bankoko na biso pona ni boste référer na bango te. Ah merci papa na bolimbi sibuke soki mutu olobi bongo eza mutuna malamu ngai na se référaka na année passée nazali na Angola nazali kofouiller parmi ba serviteurs pe ya mboka wana ba prophète akutanaki na ba prophète mosusu ya mine oyo Nzambe autiliza na kata mboka wana et je me réfère aussi à eux. Soki to se référer na wana ezaka juste puisque la Bible ils ont parlé de la largeur de la prophète rebelle à Libanda et oyo bayaki na tawana mais problème otoza nango et pas na biso pe nazolo bango chaque jour nazo sabande ko ngai et pas na biso ba serviteur de Dieu toza na culture wana te ya ko archiver otoyebaka eloko oyo Nzambe atiaki na kati na biso. Par exemple nakozwa exemple ya papa Simon Kiba. C'est à peine une génération à biso ils ont plus poussé pour faire comprendre qui il était. Mais en réalité, il y a beaucoup de gens même dans la l'église. Ce que tu dis, qui est Simon Kiba, on va éviter. Tu vois. Mais moi, récemment, tu as la prière, papa, na moni, en fait, Simon Kiba, on peut mener na yo. Bon. Na kokai koexplike pe kososolisa motu wana ke soki Nzambe atakisi ke Simon Kiba aza pembeni nanga elingi kaka koloba ke Nzambe azomonisa ke naza na même mission na motu wana qui était de veiller le peuple de Dieu, qui était d'amener la libération à un peuple et Congo, disons le peuple de l'Afrique centrale à l'époque et koyebisa bango volonté ya Nzambe par rapport à l'oppression ou par rapport à la mikolo o wana bazalaki. Moi, c'est référé à la prophète Nyonso.
Vraiment, c'est juste pour une petite référence, mais ça se réfère à reconnaître le prophète Nabiso et belé. Voilà. Merci. Merci, papa. Alors, nous allons passer directement dans le message. Bande ko baza kirie, bayeba message nini oyo oye nango po balobi ke ezali message oyo penza nzambe atindi. Tozo kayo. Merci beaucoup. Limisanga bandeko bozwa penza rigerte. La se référer un peu à la Bible. Quand il a besoin juste verset dans le livre Ézéchiel chapitre 2, le verset 1er. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Nzambe bana Ézéchiel alobi tellement ngai na koloba na kati na na ngina pesa message moko oyo Nzambe atini apesi ngai pe apesi recommandation ya message yango peut-être lelo ozomona wana telemi awa pe nazoloba na peuple ya Nzambe. Avant peut-être on s'élever et tout ça la ligne joie temps ya koyoka moke message na ngina pesa na nazalaki Nzambe molimo ya Nzambe so ekambaki ngai ememi ngai na Congo. Tango ememi ngai na Congo ezomema ngai na partie est ya mboka na biso. Tango ezomema ngai na partie est ya mboka na biso namoni na partie oyo nazalaki nazobima libanda na kuti ba jeune garçon balali na babalabala neti na bapelouse neti bazobeta musique makambo ya bongo. Alors nga natuni mutu moko nalobi bato oyo bazolala mpo na nini na pembeni na ngai y avait un ange de Dieu abandi kosola na ngai alobi na nga bauti kolala bazolala mpe bazotombola bango bazokende kotika bango mpo bameli masanga nesinga nga natuni bameli masanga nani amelisi bango masanga baye koyebisa nga boye balobi moto amelisi bango masanga yo yebi ete ezela nayebisa abandi koexplike nga alobi Bill Clinton abimi na poto aye si recommandation ya mwasi na ye po aya kofete na bagene. Alors on a la comique na alobi comment se fait-il que Bill Clinton akoki koya kofete na bagene nde abandi koexplike nga alobi lokola basi amelisi bango masanga après komela masanga wana Bill Clinton asimi nzela akei tango akei babilenge wana sikoyo bakobima na pongi bala moko babandi kotelema mpe babandi kosala marche na kati ya mboka kosenga indépendance na bango. Mais tango bango bakosenga indépendance wana ekozala nde debi ya kokata mboka na bino en partie puisque yebi Clinton ayaki kokorompre bato wana na kati ya pongi wana po ete mission na ye wana ezala accompli. Alors na kati ya vision wana nga siko na bandi kotambola kosensibiliser bagene yango na bandi mpe kotambola na baradio na batelevizio nalobi il faut nayebisa bato surtout bilenge bandima programme wana te to projet wana te puisque Nzambe alingi yango te nde nayaki nabimi na kati ya vision. Alors ntango nabimi na kati ya vision wana j'ai compris puisque bamessage elandani au moins 3 na si nazwi misusu napesaki année passée oyo naza koloba ils ont échoué Nzambe alakisaki nga lisu makambo so par rapport nango. Alors j'ai compris que message elingi koloba nini Bill Clinton azorepresente kaka système moko ya baimpérialiste oyo ebimi na mboka nini tomoni ebimi a partir ya mboka na bango ezali système moko ya bango bachoisir balingi basala une portion ya pays na biso ezala propriété privée na bango mais balekela bana mboka. Et dans la vision moto aza koexplike nga alobi lokola basi bamekela baprésident nyonso baprésident na bango nyonso bakoki te oyo depuis bayaka bazokoka te. Voilà siko balingi bautiliser jeunesse to balingi bautiliser bato ya mboka po ezala lokola population nde esengi yango ntango population kosenga yango bakoloba eza lisu likambo ya bapoliticien te eza nde likambo ya nani eza likambo ya peuple lokola peuple asengi yango bopesa yango. Alors et c'est pour dire que va changer stratégie par rapport à la vision va changer stratégie ya bango kosala nini ya bango ko luka ba message to programme bazalaka nango wana et s'accomplir. Comme j'étais sorti de la vision de la banda qui sikoyo koluka ko sensibiliser bana ya Nzambe d'une de plusieurs façons que message ça la véhiculer largement pour comme la paix à destination batu nyonso pour tout comprendre to yo kabande ko na biso bazali bana na biso tayo biso to bazali bana no bazala kati ya mboka ba comprendre que il y a une distraction aux salema na niveau ya mboka na biso bazo la biso ba problème ya
tel a détourné, tel a détourné, tel a fait ceci. Mais en réalité, ils allaient pour endormir pour amener un autre projet autant que aussi tout cas, et qu'on a déjà fait. Pour profiter dans le cadre de la distraction pour le Congo et Salema. Les Yango Nalbaki, Nazwatan Yako, Meka, pour sensibiliser le peuple de plusieurs façons par rapport à un message pour dire que l'Éternel Nzambe a lobby a limité le projet wana la balkanisation. Mais ce qui Nzambe a bouillé tu comprends déjà le message à bouillir. Alors question tikalinde na mopanzi na biso Nzambe a bouillé bongo biso to kosala nini. Voilà le message na zaki mo ya ça ibotaranza. Alors message wana eye Nzambe a lobelo ke bola mukala pongi po ete bazolimba distraire bino po nan Bill Clinton moto aye asala biloko asala wana est bano ozaki message wana est-ce que au contacter ba jeune boni o bazala ba église ba pasteur ebele po ba pasteur ebele po bazo participer na kati ya distraction na ko distraire ba jeune po lelo na kati ya Congo tozo komona ke ya solo to komona soki ba jeune oyo bazali endormi envoûté na kati ya mokili eza numéro 1 les jeunes oyo bazala kati ya Congo ba jeune ya Congo bazali endormi par les églises. L'église, le pasteur, va endormir bango et bon vana nzamba kosala. Bon vana nzamba kosala. Au moins, quand batebele va comme très méfiant. Très méfiant dans les cambo ya ba pasteur. Alingo yoko kombo ya pasteur te. Et non. Ba pasteur ben dire biso na erreur mingi. Na quand tu dois sentir même na kata chaîne, le toujours va comme keno to ya ba pasteur albe la biso parole de Dieu. Ba lingi même koyo kangote, ba vraiment catégorique non. Bakosi biso mingi. Alors, ce qu'on boko sala ndengenini dans les jours à venir que population ba pesa bino encore confiance pour être ba oyo ba lekaki liboso na bino to bazali na kosala misala wana nyonso ba BBC. Boko sala ndengenini. Merci papa Rangaï. En fait, na lobakango plusieurs fois tant qu'on a s'adressé na bana nzambe. Ah oui, nous devons reconnaître ba faille na biso étant qu'il est serviteur de Dieu. Ce qu'on l'a dit dans la Bible, au toté à cause de la document de référence, nous avons Abraham, quitte ta patrie, je vais te montrer ici qu'il y a une roquette. Donc nous avons un patriote à Liboso. Nous avons le créateur, à sa patriote à Liboso, à respecter la nation à Moutouna Moutou. Quand nous avons en Israël, en Égypte, après quelques temps, nous avons les Amboka dans la communauté. C'est que nous avons reconnu à Kokagi Pekoloba, à Bima Égyptien, à Tika Israélien, à Kati Égypte, mais à l'Obimo Bima, Bokina Mokozarabi. Alors, la mission Bassa Lanzaram, il y a une partie, il y a Moussala ou Tokogai ou Tosarakite, ou le Seigneur Sala. C'est ramener d'abord le peuple de Dieu à comprendre qu'il y a une différence entre la faveur et le droit. Mboka ya mutu poza la malamu to etambola eza droit na yo et que tu dois revendiquer ça. Ce qui la pression ya moté, ce qui le comme zo tambola bien te, eza droit na yo, tu as l'obligation ya kosenga mboka na yo za la malamu. Et par plusieurs façons. Mais seulement le patriotisme oyo biso et Seigneur ito pesa na kati église. To diviser yango to commencer yango le tribalisme. Ola kisaki singeli ko ina oyo, toko ina oyo, toko ina oyo. En réalité, qu'est-ce que maintenant les hommes de Dieu ont crédit à notre stopper de tout ça pour les autres? C'est revenir au message qui est essentiel. Puisque même Jérémie, même le prophète, nous sommes dans la Bible, c'est-à-dire, même Basali Anzambe, et moi, je crois que la grande partie de la contribution doit commencer par l'Église. L'éveil de cette chose, c'est que l'Église. Combien de jeunes j'ai déjà contacté? Et depuis le Seigneur m'a appelé il n'y a pas longtemps, sorti dans la Liboso, tout ça, la médiatisation dans la Liboso, mais je continue d'autres moyens, d'autres stratégies, pas seulement à Imoko, mais ensemble avec Batumisou qui vont comprendre que nous ne devons pas croiser les bras ni dormir. Et c'est mais nous devons aussi chercher des stratégies et des moyens, surtout puisque ceux qui ne plus dans ma commissionnaire, mais il faut aller à la source du problème.
Voilà ce que on va répondre. Est-ce que papa prophète na ningina tuna est-ce que oyebisaka bandimi bayo na kati église ke nzambe alobi 2022 limite ke mwana nyonso ya Afrika ifo azonga na mabela bankoko na ye? Est-ce que prophétie wana oyebi yango to oyebi yango te? Otuna wana. Merci papa prophétie wana nano na yoki yango te mais koki ozala malamu nga pe na yoka yango po ete nayeba kopartage nayeba kososola yango kocomprendre mpe nzambe alingi koloba nini apartage wana bana nzambe. Mais certainement ngai nazwaki message moko na partageaki na baafricain nyonso oyo nzambe alobaki na ngai que le temps époki que on doit les continents africains c'est la liberté donc la libération totale le coup d'indépendance. Donc mouvement moko kokobotama ya soulèvement makasi ya baafricain ekosisite même bahomme de Dieu okotaka kati ya continent nyonso bakolobela ti l'Afrique va recevoir va récupérer son indépendance. Message wana la chaîne na ngai napesa yango mpe plusieurs fois mais par rapport au délai nde nzambe apesa ye ngai te et soki nazwi yango mpe boye nakosepelanga mpe na exploite yango mpe nasola nango na bana nzambe. Voilà. Alors message ni suso zanango oyo bande ko balingi ba yoka oyo nzamba alobeli olobela biso to na posta to yoka eloko ni susu message oyo nzamba alobela yo po bande ko na posta ba yoka nini susu? En fait ce qui n'a pas kolandisa moi chronologie moke pe mutu moko comprendre nini nazoloba sikoyo. Na septembre ya année passée napesaki message moko namonaki bato moko bazalaki 9 bazokata bilanga na kati ya bato bazokata bilanga bamoni lumière moko kiteli bango ntango bamonaki lumière balingi bakima bayoki mongongo lobila bango bokima te eza ngai Yesu mbala moko bafukami ntango bafukami ayebisi bango bokende na baradio mpe na batelevizio nyonso na kata mboka na bino Kongo bolobake nazoya kobimisa busoto nyonso ngai na se décide naya kobimisa busoto nyonso na mboka na bino nasilisa makambo nyonso ezoleka na mboka na bino. Bato yango bayaki babimaki bakei bakomi na baradio belebele bayambaki bango te mais na quelques radio bayambaki bango bapesi message yango bazalaki 9 ntango nabimaki na vision wana j'ai compris que Yesu azwi mokano to nzambe azwi mokano ya sika ya koloba ke Kongo esengeli busoto nyonso ebima libanda kobanda bato nyonso ya mbindo bato nyonso ya mabe ezala bapolitisien ya lukuta ezala basala nzambe ya lukuta ezala banani ya lukuta na anonsaki eloko oyo na septembre ya année passée abi mikolo eza liboso bokomona badégla ya baserviteur de Dieu bele bokomona bapolitisien bele bakangami bokomona bazokoya bazokufa bango na bango na anonsaki soki moto ake na chaîne nanga akokuta yango. Alors j'ai compris que nzambe abandaki déjà kosala mpe abandi kosala mpona biso pour son peuple puisque nzambe baza na projet na peuple wana. Alors ce qu'on a dit message wana na message mosusu nazwaki liboso oyo nzambe azalaki kolakisa nga koma balingi bacréer un pays dans un pays mais baéchouaki elingi kaka kolakisa ke l'éternel Dieu aza d'accord te na projet oyo mais lokola ye alingi yango te sikoyo biso baye-nzambe azosala mpona biso esengeli biso mpe tozwa attitude mosusu. Est-ce que esengeli kaka totikala koloba est-ce que esengeli kaka totikala koloba sans pour autant kozala réactif si je peux dire ça. Nga na kanisi nzambe asalobi mpe asi azwi mikano toza mpe na grâce na ye mais nous devons aller à la source ntango nazoloba likambo oke na source elingi koloba nini papa na ngai décision nyonso oyo ezosalema na Congo eza premièrement di na ndenge toza na bakonzi moko basalaka na misala ya mabe ozokuta baprésident na biso nyonso c'est une chaîne ya bato nyonso babimaka kaka na sillage wana ya baframason. C'est comme ça que bakoki jamais qu'on se trahir. De deux bato oyo bazozwa badécision wana oyo bazoimpose bango toyebi bisika bazali baza na France baza na Belgique baza na Allemagne baza na Grande-Bretagne baza na États-Unis. C'est-à-dire soki biso tokei vers bango koyebisa bango kosunga bandeko na biso puisque n'oubliez pas que bandeko bamaimai oyo bazobunda l'objectif ya kokotisa batroupe nyonso ebelebele wana eza mpona kodétruire mpe koboma bango nyonso pour résistance ezala te afin ke moto akorésiste na projet wana azala te. Mais alors bato oyo baza libanda biso nyonso tokokoma bamaimai na minduki te me tokoki kokoma bamaimai na makolo na biso mpe na monoko na biso baambasade na bachancellerie nyonso ezali awa
nous aussi, nous devons nous décider de notre côté. Et l'Église est partisan à Katia projet. Aller vers ces gens qui ont dit Sabango, tu y a mis projet dans le Tobi Bilo Bozo Sala, tu lingi en moté. Puisqu'il n'y a pas un seul Congolais. Dans la salle qui dans les Nations Unies, dans une expérience, dans la salle qui dans Monisco, dans la qui dans la salle plus, dans la section Moko Babengango, c'est affaires civiles. Nous discutons donc la section mère, et traitons sur politique, militaire, et sur il y a eu une enquête américaine à un certain moment. Batinda qui est diplomate d'abord comme des journalistes. Basangani à Europe, les États-Unis, Bakei. Babandi sondage à partir de ya Katanga. Bamati. Basako tuna, na conclusion, basaki nini, mutunyo so bazo tuna, azo lo batolingi mboka na biso kabonate tolingi za la moko. C'est pourquoi na époque RCD, baroye qu'on examine et le Congote. Puisque batanta qui va mais peuple en azo boya. Attention, souffle la ligne boka na la divisée. Mais alors, depuis les ambassades à Bongo, nous sommes allés que Tokoki, Bango bazo le matin, dans l'Israël bazo ça. Bazo changer chaque jour la stratégie. Le lobby va appliquer ceux qui s'imitent, le lobby va appliquer au coup. Le lobby va appliquer ceux qui s'imitent, le lobby va appliquer au coup. Alors, mais nous sommes tous là, deux fois, et surtout dans le problème, nous sommes très sérieux à cause de la INI. Pour le moment. Donc, il y a mis ce IDPS que nous devons tous faire ça. Alors, quand il y a pour contredire le pouvoir et Félix aux le pouvoir. Et pour contredire Félix. Ce qu'il y a ici, par exemple, nous avons intérêt à la FCC. Donc, nous avons que cette histoire, nous ne voulons pas à combattre. Ça, c'est notre premier des problèmes. Et c'est une chose à la pas diviser pour arriver à ces fins-là. Puisque on a toujours utilisé les faibles, les gens qui sont divisés, qui ont soif de l'argent. On a besoin de 10 000, 20 000 pour vaincre les gens. Oui, alors, papa pasteur, papa prophète. Nalingena tuno motuna moko o esala kabande ko ebele pasi. Toyebi ke depuis l'époque coloniale. Toyebi ke bato ba yela biso kombo ya Bible, kombo ya Jésus, to ko mona ke na kati ya Vatican o bango bauta bazo sambela Jésus Christ fils de Lucifer. Toyo kakabango. Na kati ya Vatican bazo ko belela Jésus Christ fils de Lucifer. Mais biso to tinga mana yango to continuer na yango ke to belaka Jésus Christ. Est-ce que to kozoma yele teto yebake ba yako kosa biso et biso to changer parce que to tinga mapo soko landi président ya Chine aloba ke eloko moko etikala na africain c'est le christianisme o ekanga bango ba sambela quand même koleka même kutu ba kolo o ba yela ki bango religion yango poko loba nini yango. Merci, papa Langaï, Nzamba Apambola Lissushu, dans Oyotosalango. Certes, Nakati, Bakolota, le christianisme, mais elle a qui cheval de bataille d'abord pour vaincre l'homme noir. Et ce que le coup a pris, c'est qu'on utilise le verset Moro, et les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est aux Bango. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la foi pour convaincre le biseau. Sachant que tous les équipes ont déjà la condima. Tondimela kabakoko, tondimela kabuena boy. Tondimela ki nzambe. Nzambe bankoko na biso basambela ki. Tondimela kabakoko te. Tondimela ki nzambe, nzambe bankoko na biso basambela ki bayebi yango. Mais si bino poni bolongola batu, n'esprit que non, bankoko na biso baza bandoki. Bondimela bakoko na biso te, tondima kaka oyo mundela yela ki biso Saint Matthieu Saint Pierre. Et puis na kata biba komake bo sambela ndenge bankoko ne bango sambela mais pour na nini bankoko na biso bolinga kotia bango en page te ce qui boto lobi ke bankoko na biso bazalaki bandoki c'est une mauvaise conception puisque même na kata na mindele ba moko bayaka bazapela kindoki na bango batuna na dimension ya kindoki na bango mais koloba ke bankoko na biso bazalaki bandoki ngai peut-être ngai na éviter ce qui va vivre conception na pinga na éviter. Mais la seule chose qu'on a dit que Bible ba oyo bayaki na Bible ba utilizaki yango pona koluka kokota na kati na biso ba utilizaki yango mabe ngai récemment na uti kosala ba recherche moko na pouvoir ki pena lakisa ki na batu na lobaki na batu une chose soki bozongi na kati ya makomi ya Bible wana to luka d'abord to situer une chose par le début jardin d'Éden ezalaki wapi ngai na lukaki na batu to situer le jardin d'Éden to luki
La Bible est trois choses. Et la Kissibiso na Dembi Balobi, il y a le fleuve Ozaï Kobimanakati Jardin, et ça qui est divisé en trois branches. Balobi, branche, côté à Ephrat, branche, côté à Tigre, branche, sur Yami Satou, branche, Yamine, pas beaucoup de la Kisakamote. Or, ce qu'on a dit, la description est branche Yamine. Les autres qui t'attirent l'ancienne Éthiopie, les autres qui t'attirent l'ancien royaume Congo. Aux Hollandais. Puisque, ce que vous avez dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 13, nous avons passé à la description de la jardin Zalaki. La pierre précieuse, nous sommes dans la carte jardin. Ce qu'on dit, la pierre précieuse, nous sommes dans la carte jardin. On peut retrouver nulle part sur la terre. Merci. Merci. C'est-à-dire, il y a des erreurs dans la carte de la Bible. Merci. Pour sortir l'homme noir de la connaissance il y a déjà et l'eau qu'on a eu. Alors, mais pour nini jusque là, tu as remarqué tu colles tout le monde qui va encore qu'on a besoin comme tu le dis ba mingi ba debi que tout ça histoire te Sarkozy a ya le que non les noirs n'ont pas une histoire à cause nani parce que ba il a qui besoin une fausse histoire to s'adapter na ngo to côté ngo na kata mitema na biso to mona ngo za histoire na biso ya solo ta to zala nango pour être Saint-Pierre Saint-Matthieu oyoke na biso mais est-ce que depuis ba décennie depuis des siècles pour nini bino ba pasteur bino ba prophète bino ba sala ya nzambe bo sala teke bo longola biso na kati ya prise wana kata kraka wana o mindela ba yana ngo poni bo sala effort wana te. Merci papa Tangai. Moi quand on a joué mystérieux que ces derniers temps nous avons une plus sensibilisation. On a mené tous les hommes et les serviteurs de Dieu. Si cela était possible bande konangai pas tous les hommes na kokokate. Mais mon côté, il de revenir dans nos phrases qu'on a utilisées chaque jour. On va dire en français, l'assassin revient toujours au lieu du crime. Donc l'homme blanc a fait des choses pour les qui détachent à la mesure pour effacer la beauté. Même ce qu'on a dit, ceux qui n'ont pas dans la Bible bien. On a dit que même le jour de la Pentecôte, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, il y avait même le peuple de l'ancienne Éthiopie. Et il y avait le peuple, il y a Cyrène d'Égypte, et il y avait de la Libye, et il y avait les Égyptiens qui étaient là. La Bible dit le peuple pied de toute la terre. Or, quand on parle de la Cyrène, c'est pour parler de l'ancienne branche de l'ancienne Éthiopie. C'est-à-dire même le Bantou, Kolomolimo, Akita Kiwana, Bazala Kinakat. C'est seulement la Bible qui n'a pas été bien interprétée. Alors, elle n'a pas été bien interprétée, la Bible sont tout autant là qui a mot. Puisque quand ils sont venus vers nous, il faut penser dans une théologie locale, théologie focalisée sur l'homme blanc disant que Yesu Zalaki est Mutuyapembe, Satan est Mutumwindu. Voilà. Pour la Bible, ça. On peut savoir son ignorance. En réalité, ce qu'on a dit, même la description de la Bible, Yesu Atikala Kozala Mutuya, Atikala Kozala Bornege Balakisakawanate, Atikala Kozala Bomote. La Bible elle-même dit que c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Il n'a jamais été beau. Mutuzalaka se dit si fait. Mais lui n'est pas beau. Donc, ce sont des choses que nous, maintenant, nous devons entrer dans la profondeur comme Binisaba, Nanza, Menakate, ignorance, pour nous savoir la vraie identité là bas. Et c'est ça même la bataille à Moutoumou, il y a Mundele Nabiso. Mundele, il a prouvé son identité Nabiso, puisqu'il y a des gens qui peuvent découvrir l'identité Nabiso, de revenir Nabiso. C'est comme Bitumatoza Namou, le Loya Corona. Avec comment se fait-il que Bango Basos a la plus affectée, nous sommes affectés. C'est à partir de choses comme ça, nous allons remonter à certaines réalités, pour nous convaincre les bateaux, il faut amener l'ignorance de la parole, et que l'ignorance, partie de nous, va révéler, partie de nous, va cacher. La Bible égale livre de la mort. Bible égale livre de la mort. Toza la démocratie, nous avons na opinion na yo recopier ça. La Bible par définition est un assemblage de livres belé. Na loba yango un jour, tu vas comment Bible, bazalaka ba prophétité, bazalaka ba théologie té. Bazalaki c'était des commerçants, des archéologues. Et ceux qui ont gagné le talibien, tu vas publier la Bible à l'Iboso, bazalaka ba franc-maçon. Et le roi, il y a Grande-Bretagne, il y a Bimisa King James, c'est un franc-maçon. Voilà. Il y a docteur Babus II, ce sont des francs-maçons. Donc, tant que Yango, l'esprit Nango Basalaki Yango, c'était l'esprit commercial et l'esprit attaché à leur foi religieuse au bout du sabbat.
ils n'avaient pas l'esprit prophétique, le kwanza bapesa qui message. Voilà pourquoi tout ce qui est créé comme mamutu, na kati na nzela bazana iko bimisa yango. Mais eux comme mabatu na kati na kufa le bâti. Alors c'est pour dire que la Bible, ceux qui m'ont dit la Bible c'est un livre de la mort. Il est lui-même, il est indépendant de l'éternel. Là, on a dit que la Bible, par définition, est un assemblage à livre et mais batouana oyo ba formation là tant ba kola ki na ba vérité mususu bazala ko effacer puisque objectif na ba kozala ki basala mbongo. Est-ce que papa est-ce que na kati ya Bible au comme ça so passage moko baloba batia ba saint moko ya ba noir est-ce que zalo bien zate parce que ma première créature eza biso ba noir donc ceux qui va parler c'est Bible et là il fallait pas se référer na ba oyo ba banda histoire wana ya nzambe ba noir. Mais est-ce que la Bible, est-ce que pourquoi il ne parle pas de noir? Pourquoi il ne parle pas de saints noirs? Il parle de noir, mais sous une forme codée. Il parle de noir sous une forme codée, puisque Mundele a l'inacquitté de la vérité. Je vais expliquer comment. Je vais te poser une question. Moïse a un pharaon. Si le pharaon a un pembe, Moïse est un pharaon. Pour le pharaon, Moïse a un qui a Erasmus. Deux, Moïse a en Égypte, en Afrique, en Éthiopie, chez le peuple médianite. Tant qu'on a créé pas le peuple médianite, à Balina, une femme africaine, à Botibana, africain. Baye, Tim Bakati, il y a Égypte ensemble. Baye, Kobima ensemble, parcours nous sur Israël et les cas. Les cas qui en Afrique. Et les cas en Afrique. Ce qui te ont dit, beaucoup de messages, nous sur la Katiwana, on trouvait que c'était des mensonges. D'abord, on n'a jamais parlé des scènes de la Bible, puisque on parle des individus, des personnalités, mais la personnalité, on a qu'on a qui image d'abord le même Simon de Sirène, on a même écrit sur Yesumasia. Puisque l'Égypte, la Libye à cette époque-là, il n'y avait pas ces métissages. Même le premier pharaon, il n'a jamais été blanc, puisque c'était le peuple couche. Et attention que l'Éthiopie, l'ancienne Éthiopie, la reine de Saba, n'oubliez pas que Salomon a contre la reine de Saba. Salomon a fait des enfants avec la reine de Saba. Abraham, il est abota, papa, la chapitre 25, il y a Genèse. Abota na mutu comme on a Saba, qui est l'ancêtre de la reine de Saba. Matondo ndeko tuna vraiment tant on a biso comme on coussait comme na souka presque émission nini auto sengaito parce que to sengi tozo ko lukande vérité bima ce qui to yambi yo ezali poete la plupart ya ba pasteur mingi o bazana kati ko Congo ezali ko bazana complexe ya infériorité pona bango il faut ba reconnaître kaka oyo mundela yela bango kala oyo ya biso kibo biso balingi ko reconnaître ngote mais nako senga na yo na bandeko mususu vraiment bon réfléchir poete bozo sala erreur moko même bino boko zala reconnaître mikolo koya ba siècle koya ba ko reconnaître bino te parce que bozo sala musala mpunda po bozo ninga ko reconnaître ba oyo ba yakili bozo na bino te po surtout tali na Bible surtout tali na passage makamutu ya nzambe ndenge leka nzambe asala mokili azoko continuer mais basali oyo ba eleki avant yo lokola toko lokola na Congo oya bimi liboso na yo lokola mama kipa mvita oya bimi liboso na yo papa uza koloba lokola mvuluzi kimbango oya bimi liboso lokola mbuta mpadi mama mafuta olingo yo auto na ite olingo sala même effort yo moko luko yeba ndenge asalaki nini yo lutte Aza, donc je me réfère pas à lui, je me réfère à Saint-Pierre, à Saint passage biblique, somme, na yemba na tangaboy. Mais réalité, tolin kolobangote. Donc ça veut dire que yo moko pe ozobi kosa na katerer, poete on pe ozoloba yo lelo, lobby ba bana na yo, na ba nkoko no ba benga yo moko pe ndoki. Parce que yo ningo reconnaître ba oy ba utko lekali bo c'est-à-dire que pona yo olbité nzambe asuka kikaka n'époque wana ba selon Matthieu selon Apocalypse selon ba kombo wana tout asuka ki wana donc na siko nzambe asala susu ba prophète te nzambe asala susu ba sali na ite donc c'est-à-dire que bino mo pe bo kwai na kata libulu bon mona mo sika bozo mi kwai na kata libulu parce que yo pe lobby
après 50 ans, après 200 ans, oh, oui, bien, mon seul mot en disant, na combo ya Jean-Luc Kamani. Non, c'est là que féticheur. Donc, c'est-à-dire que du fait on dit qui m'bangouté, du fait on dit qui m'voulousité, on dit qui maman qui pas vite à te, yo me repère me côte na carte de boulot, wow. Pourquoi le bandina? Merci, papa. Na lobby les sous ma belle na biso moko na zoloba ngana mokolo moko na sala loba soki ezalaki possible tozoka na époque coloniale il faut jamais kondima kozala coloniser na babelge soki ezalaki possible puisque esika wana babandaki kobebisa biso na nyonso balakisa biso ke bolamu nyonso eloko nyonso ya malamu ebimaka libanda epa na biso eloko ya malamu ezalaka te voilà ozomona balakisa biso ke yango natuna motu moko un jour nalobi ntango tokenda na classe bazotangisa biso la géographie ntango bazokende kotangisa biso le printemps l'hiver esunga biso nani voilà nga natuna awa natuni mundele moko natuni boyebi klima ezalaka na mboka na biso alobi nayebi klima na bino te mais siko biso batangisa biso baprintemps bahiver baautomne mais ozotuna mwana ya mboka ozotuna etuna eka mbanzangu kozalaka wapi ayebi te mwana mosusu oza na États-Unis awa kaka na poto awa bana na biso moko ozotuna bango eske oyebi ata lisala ayebi te histoire ya mobutu ayebi te histoire de Félix aza nani oyebi te papa na ye nani on ne connaît pas donc sans histoire donc nous sommes un peuple qui n'a pas sa vraie histoire. Or, un peuple qui n'a pas d'histoire, c'est un peuple qui ignore son histoire et qui n'a pas son histoire, c'est un peuple qui ne se développe pas. Alors, voilà, Berer, Bozo Sala, Yangwana, que le lot même Batou, Badobi, on a comme déjà, pour Bino Botonga qui déjà, le boulot, on a pour Mukunda, Bino Moko. Alors, bon, ça l'effort, papa n'a pas concernant au Pessabino, bah, passer de ça l'effort, bon, Luka, bon, ça la repentance. Boluka bosala bosenga bolimbisi na nzambe po ete wana ezali fimbo oya ye nzambe bankoko na biso atikaki bino bolanda bobunga nzela et voilà na kanisi ekozana papa na totikali na yo mpona 2 minutes eloko nini olobaki oyo koyo koloba bandeko balimba yoko na 2 minutes avant tosukisa émission. Merci bandeko na ngai na oyo nyonso nandaki message nazalaki nango sunga ngai okomisa nango moto mosusu ke impérialiste va changer stratégie va utiliser les choses président la bangote il va utiliser peuple pour arriver à la fin la bango mais peuple a yoka et maintenant biso qu'est-ce que nous pouvons faire yango nazo loba mikolo nyonso et sengeli to kende verbe impérialiste yango et sengeli to kende to yebi batu bazo sala biloko yango ce sont des gouverneurs batu lokola les États-Unis la Grande-Bretagne la France la Belgique et sengeli ko kende avec plusieurs photos le matin. Puisque depuis Kalabameka, ici Marakate. Voilà le message que j'avais à donner à mon Matondo, voilà mes chers amis, le socle pas na yo papa, nandenge to yambiyo na kanisi, opesa bande konos tumbote obenga entre vous les pasteurs, boye bakake, nzambe bankoko na biso azali puissant et azali très jaloux, surtout que ako frapper ba pasteur ebele. Basaleli ya nzambe ebele bakozala frapper eleko oyo eko ratete pour être les autres comme on a oyo toko vivre Sodome et Gomorrhe qui ont profité, qui ont facilité Sodome et Gomorrhe to vivre dans le Congo. Ce sont des pasteurs, ce sont des bishops basaleli ya nzambe nyonso. Il fallait pas même abatu na nzela ya malamu basali ya nzambe ba memi bango na nzela ya mabe. Lelo be la biso ba la bana na biso ke ya solo to za pen bankoko na bino ba yeba ki nzambe te bango ba la bango ba koko ya batu misusu ba koko batu misusu ba Saint-Pierre ba Saint-Matthieu ba sel pona bango vaut mieux ko la ki sa batu ba Saint-Matthieu Saint-Pierre wana monike azo sambela nzambe to ke na Vatican to moni bango baza ko belela Jésus-Christ fils de Lucifer na kati ya Vatican. Et yope obeleli Jésus-Christ. To ebite sikozo belela oyo fils de Lucifer, to belela oyo Jésus-Christ oyo ya mususu. Voilà bandeko, bana somme ko le Congo, les œuvres sataniques ozako konte ko incarner bata gouvernement tozo ko mona kati ko le Congo kindoki ekomi ko renier. Kindoki ekomi ko za place ya onto senga na bino repentance. Bo limbisa, bo senga bo limbisi na nzambe akoyoka biso. Ba message oyo nyonso nzambe azotinda biso ya solo tezo senga biso moko tolo bake to boyi koyoka buzoba oyo batikelaki biso na bakolon ba yeleki biso kindoki na bango yo sango landa mwana mobali yo sango mwasa mutazate
basango boni babotisa bana basa bato basango boni babimana ba garçon et dans l'entretemps ba ela biso ke biso tozali ba chrétien. Ah, comment faut croire bandeko to le wana aliénation mentale to lukana to yeba tozo kende wapi. Alors poto bomelo ko nyonso auto benga complète infériorité et senga que to le ba ke non c'est fini. Non c'est fini na makanisi na biso na ba geste na biso na kamutu. Ba sango bandeko nanga ba pasteur bandeko nanga be vek bato nyonso bazo sambela nzambe bolongola na ntimu tu o nyonso bayela biso lokuta bolwa ke oui to yebi siko ke biso baindo il faut to senga nzambe na biso ya solo na tango to kobelela nzambe na biso ya solo akoyoka biso bolongola complexe wana po mingi baza aliéné na kati ya mituwa li non soki na lobi ke na loba nzambe bankoko na mesena ko loba Jésus Christ de Nazareth ezali sumu lokuta nzambe tango ne koki asengi na yo lobela bato zala sincère lobake nzambe bankoko na biso o aniko belela baniko yoka biso zoko bele chozo ata ebele bankoko na biso zalaki abelida na 12h juste na 12h5 10 à mon réaction mais na biso pour nini parce que tozo bandika ko belela vrai nzambe te to ko belela ba nzambe la kuta oyo ba mindele ba yela ki biso papa monaline lo sako pa na yo malobo mboka yo mbote na biso papa sayala mbote na biso bande konyoso mbote mislara mbote ici big mama nazo message moko na ba chrétien bande kona biso bazali tango nyonso kolanda makanisi oyo ya babaya oyo mindele ba yela biso masali plus que 2000 ans bazali côté ya bato ete bato babongola mitema ete sangmala moya bato bameki basali nyonso kasi mokili ebongwani kaka te mpona biso pasi na pasi soko vraimen osoli na bato na biso bana bongo donk eleki kaka pasi yango balobaka sikoyo bino mpo bachrétien bino bondimela banzambe bapaya oyo bapekisa mboka na biso ntango ekoki sikoyo bino bobongola mitema na bino bino nde bobongola mitema na bino bomona makambo oyo eza komona na miso bongele meso mwene merci mingi papa sayala voilà matondo mingi la repentance sincère oyo tona besoin nango ke boyeba ngo ke na ntango bokoyeba vrai nzambe oyo bankoko na biso nakanisi tokolongwa na prise oyo bakanga biso ya kibowumbu bandeko bo ebele bazondimela biso te bazokanisa ke tosala bacomédie tozokosa ya solo bon croire biso ya solo bino bapaster bino bevêque bino ba prophète bino ba bishop banane tango na bino ekoki tango ekoki nzambe azokosenga na bino bozongela ye nzambe bankoko na bino alobi bozongela ye bosenga repentance sincère kwa kolobake nzambe limbisa biso tonandaki peuple d'homme akosaki biso alors soki bosali yango te yokani loba na nzambe oyo loba na nzambe bomoi elobi boy soki bosali yango te bokokufa boyoki ngai c'est la méchanceté mais c'est une vérité bokokufa oyo boza komona bevêque oyo boza komona baserviteur de Dieu de Baal nyonso oyo baza koloba lelo ke to basalela nzambe ce ne sont pas des serviteurs ya nzambe e ya lokuta. Alors tala bakomisi bana na balabala bana bakomi bashegi bashayer baliaka biente tala lelo une grande partie ya batu baza na pasi baza konyokoma banani bafacilité yango oyo bagarde Hippolyte Kanambe na gouvernement na ye na place lelo basango basaleli ya nani ya nzambe bo bayelaki biso nani Jésus Christ de Nazareth atokoloba nini tomona to bayebaka moto na misala na ye tomoni misala na bango ya kindoki baza na bakati na baloge bazo na bana na biso kindoki bazo na bana na biso kindoki biso to betra bango maboko te bandeko. C'est un grand travail que nous devons faire tous. Wandi melinga malamu wandi melinga te akanisi ke akolonga parce que atikeli kaka na position wana alobite soki na lobito ndi bankoko na biso bazalaki bandoki lokuta bankoko bazaka na kanda na bino ya kosakana te pote bino pe balakela bino pe bakolakela bino mabe bakobobenga mabandoki bino ba pasteur nyonso ya Congo ba prophète ba nani ba bishop bakobenga bino bando. D'ailleurs vous êtes déjà des ndoki poto mona ke bozui déjà ki ndoki okozo magie
na mboka moko opasi obeti loboko boye bato nyonso bakwei nzambe aza na bino te nzambe aza na kanda na bino et vous allez vivre cela. Merci na bino bandeko à tout à l'heure pona information na biso mokolo na lelo na kanisi message ya ndeko po ayeko pesa biso na kanisi boyoki yango matondo ingeta ibobo. Merci.